wante yango oyo ezalaki terrain ya bato ya Chanik. Terrain ya Chanik aza kopesa bafete monene eza kozala awa journée ya le 1er décembre, journée internationale métallurgie. Awa nde première école officielle ya Kitambo na 1956 yango. Ok. Tu ba Saint-Georges oyo eza école mais paroisse nango mpe eza non? Ouais. Paroisse ya Saint-Georges ezala mpe? Te paroisse wana koma Saint-François de Siromani. Awa ezali pana bapère bamissionnaire bafrère baza kozala kuna epuna kuna velodrome nde yango. Apparemment koma mpesi baactivité bele esalamaka? Baactivité nyonso to politique velodrome yango bato baza koyokola course ya velo amoni ezalaki awa na bapoto minda bapays mosusu stadi pene ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, bonjour et bonsoir Nabalagno sur Ebiso Podcast. C'est toujours moi votre MBC Vente, El Mara de la presse. Il y a beaucoup de gens qui m'ont autrement dit la plus courte de la presse, c'est ça qu'on benga toujours la Maradona en milieu. J'aime le repas d'émission, ça qui n'a remercié Bateau, ma salle en rapport, que ma télévision, ma téléphone, ma tablette, c'est nous. Le coup là, mon patron, mon boss, Oni Maluna, mon boss, Yannick Maluna, sans oublier notre boss Jacking à Londres. Pourquoi pas remercier maman famille Mathieu la mobimba bino en général na mona bon notre mère boss maman Laura Chou na mona bon maman Kotimi Amore ba mbote vraiment na bato tout bazora temps ya ko na émission sur bana benefit na souba na pesa mbote na monter afo dia bakawa depuis Grenoble baba maman Brigitte mais to ba toujours TV et za radio te je pense que la chaîne na biso ya biso podcast et la chaîne oyo et aussi la radio ba découverte ya kitoko tout ça va plusieurs communes plusieurs quartiers de côte à côte on a remettre bien les sonnes ezara. Mais que émission où les catholiques qui vont pour la découverte d'Akati ya commune ya Kitambo. Et là, tu préfères tout ça la deuxième partie là, on va continuer parce que la première partie déjà tout ça va point essentiel. À partir il y a papa Oyo, attends ça biso papa Jérôme bien fait découvrir biso commune ya Kitambo. Tu regardes pendant les solos ya Kitambo, la commune ya Kitambo ndenge bandara sera Léopold. Tu regardes pendant les solos vraiment il y a ba quartier va venir à Kitambo, ba place historique donc bon bilo comme classe mais la commune ya Kitambo côté musique, côté sport en général tu es baki. Mais lorsque tu préfères tout temps vraiment na papa Jérôme. Je sais que presque la télé on a ça bon na école Saint-Georges. Oh plusieurs personnes voyaient bien on tant que ba te beba ko ba cause même na mboka na biso ba ndoka bele pe bazo libana ya mboka batanga na Saint-Georges. Na zanga moko te na zo toujours na papa Jérôme. On a okuta na ye to peut-être ce que les sona ye makambo o ya mikim que sanga te plutôt tamola. Le to mona pe na ba terrain vele. Drum sur nta basungi biso to mona place historique o to beteka masolo wa melo to mona ngo. Parce que ça dans Saint-Georges. Moi ils sont pe na papa na ye bien ngo. Et puis ça papa Jérôme bonjour papa Jérôme. Ah papa bonne santé. De santé vraiment. Tout le monde est sous d'accord. Et que la photo va se la première partie. Et que deuxième partie va passer essentiel pour l'accès bango. Donc profiter de la moindre royaume ça va tout passer au tel le mot Saint-Georges. Une histoire Saint-Georges n'a évité. Bon. Histoire tout d'abord la petite congrégation de frères de l'école chrétienne boté na le coup na nyonso sur basali pona Léo 2. Voilà. Tant le gouvernement belge a dit Mokan, la ville, on a besoin Tchassa, Bango, en 1908 déjà, Yao, Ngomba Kuna. Très bien. Tant Baye, le côté Ban, Bayaki, congrégation des missionnaires franciscains na Bango. Bango, Batoubanoko, tant que Ban 0 année. N'attend pas yon sur tes examens. Voilà. Mais bakuru zokola mama boile na ba mususu bazako jobale ki bake mutansa mabaya. Très bien. Basali musala mo ya kitoko na ba frère chrétien. Voilà. C'est école primaire. Basali be école professionnelle. Bana ba biko tonga. Charpentier ti na ba mécanique ba premier mécanicien de ville ça ya promotion ya papa Ciné Étoile Bango. Basali même vélodrome. Bana bayeko si bana inanyo yo makamo scout makamo ya nanyo ya athlétisme ya football na cyclisme après l'école que j'aime pena ba sali pena musala na kata Kitambo na kata Kitambo eza congrégation moko biso bana reconnaissant na congrégation frère chrétien na ba franciscain de Marie tu ba Saint-Georges o eza école mais paroisse non pesa non. Ouais. Paroisse à Saint-Georges, ils ont appelé.
paroisse ça comme Saint-François de Siromani. Ah, vous allez pas na père, la missionnaire, ma frère, bazao sala kuna et puis na kuna. OK. École primaire, ba oh bon ça là ngo. Dans les écoles primaires, bazaki na ba autant peut mboke ba grandir et au sala ba collège sur la salle lingua. Voilà. Très bien. Donc voilà, tu vas biso. La journée mais c'est le salaire à tout. Donc avenue on va bien ngoni. Oui, Komoriko premier sénateur national. Parce que mi balé yena papa ko yena zai. Voilà, totambola na papa Jérôme waza notif, notable, a commis kitambo ni expliquer bien la première partie. Alors moi qui pena moi trop et puis deuxième, oui c'est censé c'est que tout la sabat auto lobé là qui. Voilà tout chose a déjà dans Saint-Georges. Ils ont quoi avancer, donc il a faire papa Jérôme donc il a faire Vélodrome. Voilà. Ah ouais, Tokota. Voilà, très cher internaute. Maintenant ton côté tout le monde a kiti ba classé ba tout ba biloko je ne sais pas de côté za wapi ngamara na yebite. Ah bon, donc on sait qu'il fait le drone mais après on mène quand nenge de vraiment que ça dit voilà ah bah tiens moi ba na temps ya kala wa ezaka na ngelo côté wenze za kuna tribune za kuna lokola to kocha wa bino moko boko mo ah donc terrain to ya drone ya oyo balboso na koma wa mais na mona angaye na pena donc émission le spécial pour na Chani qui fait école primaire au moins sous na Saint-Georges école primaire sous au moins le drone de yango apparemment comment peut activité mais ça la maga activité non surtout politique et nous voilà le drone yango pas yo la course à vélo amon ezaka on a ba potamina pour le pays mususu stade penago monseigneur Mathieu Soya ba nyo surtout ba yekoli vélo na kisasa ba komiso ba jurusu ba magema ba kalonji karo mongo daza envie soine oya promotion na penza première promotion ba yekoli daza envie na ba techno Vélodrome yango donc ça na entrée moko sortie moko entrée avec 1 2 3 4 donc entrée au côté là on entraîner bon na côté ya Boboliko na côté Komoriko kuna ndelo Kengo Saint-Georges penzo ba bidele ba banda penza ya wana kuna voilà to ko mara pisa pena bien ko histoire à terre au bi ba to zaka 1936 nyonso zaki na zamba kati zamba on nga ba twaka sangoza zamba yeba yo kamuta yo 1936 ah oui c'est cher à l'éternel quand mboka za grandir bato baza ko ya ba kabla mais les papes sous akona nyo surtout ba kabla na 1942 voilà ba kabuta kabla quand papa na quand papa Tiala Joseph nyo sera pour tout ah ezaka ba mire za ko séparer papa so ba courir ba fana mais apparemment ba mitu ko fana tika tika to ba valeur ya biloko kala te ambeli ngo te la position kala no ndika ba bindele batonga yango ka ya bo a ba me fezaki omoni ba tolo ya shani ya pepe so mai to me to ta mona mo ba tolo ya shani ke zaka ba grade ba tolo kuna nde mutezalaki tribune d'honneur ba tribune après sinanga mo tribune ya ko autorité ba fana na vestiaire soit ba match ni ça ba loyengi à l'époque ouais mais c'est pas des autres mais vite à beta wa imana beta wa dragon beta wa ah bon parce que la on a ça sur 3 terrains et ça rien na sur comme kana malula ah ouais na ba match avec 12 équipes championnat beta ma samedi dimanche na spécial OK oh et ça me soin tout ça tourne surtout mais comme le modèle amalé sur la masupa la boka o so bo battre bien côté et comme quand tu as ouais la sikasi o yaka et puis ça va jouer belé hein ah ba na bisi yo vieux mambo premier mois na kitambo betaka na Lyon na tango mambo premier bon au moins na kitambo zalaki batata na bana bakumisaka dragon OK biso kumisa imana so bo gane kanga munoko na yo
bafe babete alors deux bajoueur ya liboso babe bandongo kanda na kitambo bakebata mana vie mambo na vop natanzaki biso akomisa imana pasi soko boganya kanga monoko na yo epuis ezalaki soko drago akobeta midi ekoki association ya bachauffeur nyonso tu personne ezalaki biloko géro baimmobilise baza kendeke match petre koso na bisaki yo badrago mana na kosakana te atika bato bakobebisa oyo tobengaka loisir na français voilà mais kitambo ezalaki bosante ke drago aza kobeta bafanatike baza kolonga bango bakende bakende makolo bakende mais natanga biso okomisa imana soko bogane kanga monoko na vraiment oza oseka epuis mpe natanga bato okomisa vekle mbetan ozeki te kaka bazombo banani parce le vice président ntango ya papa mfomutako ezalaki tata leki bafete clube na kitambo bazalaki ya kotanga parce que bana nyonso tu batanga na frères école chrétienne yo komisa drago eza bongo mais nde biso akomisa drago parce que bakoluta biso batanga na écomoraphe bon bango bato baza biso baza balimanie boyeboye voilà c'est ça aussi voilà donc très cher internaute voilà toexplike bino bomoni tokotaki pour la sikoyo nde tokotala Saint-Georges penza Saint-Georges vraiment oyo pene munene wana vous comprendre vraiment matanga ezali très cher internaute donc tokoma déjà vers Saint-Georges à munene tolakisa bino kaka po totama po tolakisa bino donc boza toujours pensé connecter ba commentaire mata et ça nous fait plaisir que tomesa toujours conseiller na bio merci beaucoup voilà papa oui Saint-Georges yango même bine batonga ntango elongo kona montagne bango nyonso bayaka ok nona directeur yango frère mindele voilà donc eza biloko moko boye ata koambelire ngo baosala yango te apparemment peinture esali te baza koyaka mbongobajeune frère banganzango baya balika mbongo vraiment maintenant Saint-Georges ekosala vraiment ta bamire bana poto bomona Saint-Georges oyo yebani mpena Saint-Georges yango oyo ya monene eza na paroisse non eza ekole ya monene non disons na ntango baekole kaka awa na kisasa na ntango basali kisasa mboka sika ngilingili na kaso ekole ezalaki te bana ya basi fali batanga faya emibali fali batanga donc awa nde ezalaki place oyo ezala plusieurs communes babaya autant baekole ezalaki te voilà barumbu mosusu bon na ntango na bandalunga nano voilà na ntango wana bakaboli kasavubu ekole ezalaki te bana nsuba ya tanga ezao bao baosala masala biso papa Jérôme tokotambola biso papa Jérôme tokotambola manifestation ezali awa kota awa basi batiaki bachera internaute bocomprendre vraiment une spéciale découverte mais beaucoup plus sur la place historique ya miso tobetaki la fois passée nayebite awa po tokóma lisusu eza place tolakisi te tokóma lisusu non ça n'est pas ya benzanga bilo bolingi donc tokóma magasin c'est loin non esa toza moto magasin fo moto to magasin donc voilà c'est magasin omona gare premier yaka liboso na 1987 donc tokóma magasin ça dépend ya bino voilà toza moto tokóma magasin parce que te mpe eza radio te tolakisa bato vraiment que tant tosalaka bémission tofaire découvrir bino eloko fo tolakisaka bino mpena ndenge ezalaka donc botene biso rigueur te maintenant toza na balabala eza babiloko nde sepasa na kinshasa babituku ezoleka mosu alingaka caméra te tout consort donc biso biso mpena tan tozwa moto tokóma ti bisika tokóma magasin to tomwa histoire wana epuis soki nzambe akobatela biso tokóma ti hôpital ya kitambo biso tokochute mais tokosenga na bino bopartage émission oyo bolike bokommente nde toseplelisaka bino toujours comme d'habitude bozape te toza mpo nosepelisa bino merci beaucoup namoni apo tozwa moto koma magasin po mwa lisolo tout ya l'état na biso bana classe oza koya kozela biso o bakende na tene ya gombe no biso ntango na zone awa tato azalaki un grand dépositaire bajournée nyonso tout
Comme on disait la ciao. Et Pépé, bar sur la ciao. Voilà. Dimanche, sur le dragon bétaïman. Parce que tout, termine sa ciao. Parce que dragon, et pas le banc de bis. Voilà. Parce que Imana, on peut s'en rendez-vous. Donc, gagner ton pona. Donc, on a ça la ville. Ah, papa, ma journée pour être d'Afrique, et toi, du Congo, non, c'est pour présence africaine. Ah, voilà. Ma journée, du Marana, beaucoup de Congo, je m'appelle les papa. Soit nous sommes ma journée, ah, voilà. Et puis, comme on dit, ce qui au niveau de actualité africaine, moi, je vais on peut s'en bon, il y a ça comme un autre. Histoire des alliés, hein. Profiter dans un moto, comme ça, ils sont fait en magasin. Bon, moto, papa, tu habites dans un magasin. Voilà. Combien? Voilà, 3 personnes. Dala, tu as besoin de bamoni ou un on a oué, pour les choses, tu m'as cassé pour c'est un matin du bosso. Non, soyons, pour le moto, nous soir, voyons que vous avez ce billet. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the premier thing is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima mpe mponga na yango kasi po oyo so enjoy wenze yango oyo ezalaki terrain bato ya Shanik terrain ya Shanik aza kopesa bafete monene eza kozala awa journée ya le 1er décembre journée internationale métallurgie awa nde premier école officielle ya Kitambo na 1956 yango. Awa mpe na ntango kala village moko monene ezalaka ya baumi avant Shanik aya parce que quand Shanik ezalaka awa avant nani oyo office de sud africain na ntango apparemment mon joueur on les appelle la grand marché tu les as la première mususu Kitambo donc Kitambo les a en grand marché balabala ituri et bilo komate oh terrain nyonso ezalaki terrain ya Croix Rouge avant ndako moko moke etikala kaka wana symbole ya Croix Rouge bon Croix Rouge azalaki na service ya prophylaxie yo mwana motoke bo ah d'accord yo mwana mwasi okomisi 18 ans il faut service ya prophylaxie s'occuper na yo pas na maladie voilà pour contagier terrain nyonso ezalaka ya Croix Rouge bon Croix Rouge atikalaka na kamwa ndambo ya yeteni awa Croix Rouge mais baobenga ngo service ya mademoiselle mais service ya prophylaxie banduma nyonso tu mwana mwasi soki azali recense awa osali lamour ofuti ye te aye kofunda yo okoti boloko quel jour Moi, les gars, à l'époque, on a sauté. C'est un mot à mato, à côté de Boloko, un jour. C'est les saliers. Chef Mounen a changé, car ça, la mode à moi, ça ne m'a foutu. Moi, c'est un fou d'ailleurs, via mato, va tuer. Après, de ma cala, 15 jours. Dans la ville, c'est les saliers, après, on va vous faire encore là-bas. Oh, il y a quartier. Là, il y a quartier. Lissala. Oh, quartier Lissala. Mais ta moto, comment on fait? Le magasin, pourquoi on a fait la loi? Comment on se voit?
yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temo misala emonani linga koloba eza te touti mosika esasa tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandebisi tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengisi like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange ekoma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epalisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoyi eyoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temo misala emonani linga koloba eza te touti mosika esasa tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te matoyi eyoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temo misala emonani linga koloba eza te touti mosika esasa tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza Voilà, très cher ami internaute. Maintenant, tu as déjà le magasin parce que notre bac est la deuxième partie émission. Il y a découverte, il y a combien de Kitambo. Donc, première partie de l'objet qui va place où est essentiel, la partie essentielle, histoire, votre histoire de Kitambo avec notre guide, papa, nos types notables, la commune de Kitambo. Et puis, tu préféreras que la deuxième partie va place votre objet qui est sur place, comme sur le terrain, disons. Papa, tu sais, parcours déjà de l'objet qui va place autre l'objet qui est la première partie. On te préfère tout le magasin parce que les solos payent le magasin. Si tu as un magasin, malheureusement, pas papa Jérôme. Bon, awa, toi, tu as un kala. Voilà. Et c'est là qu'il est au-dessus. Ok. Avant Mundela ya, sans dans Mundela Zelekao. Quand on va au Tangambu, il y a Plaza, on va au Tekabilo, c'est le président de Tekabat. Awa, tu vas te marchandises comme on va au Tekabat. Voilà. Au second, Mundela Tangaye, à Kaboulé en haut. Si tu peux aller à Kaboula, on contrôle le village. Si tu es allé à Kaboula, on va te dire Yango. Tant que tu es à Kaboula, Mingi, tu es au Kenya. Tant que tu es à Mounene, à Mounene, magasin, c'est centre commercial. Nous avons Mounene, c'est là qu'on a bataillé, mais consommateur métallique. Chaque le 1er juillet, on est indépendant en Belgique. Fait à Mounene, les actes qu'on a là. On connaît le cause avec comme ça. Quand on devient indépendance, et on a 57 et on a au Cabane. Du pays où M. Wéry, on a zaki, on n'a pas battu le monde, papa Tchitera. Mais car à Liboso, très comme on a Kinshasa, on a l'autre de ville, en 1987. Les appels au Kawa, première église de la protection de Tonga, on a ça, les gens de Simawa, à la direction au Kawa, qui n'a compagnon Mounane Chanik. La direction, on est dans la maille. Donc, on est qui t'aime pas. Nathan a casé le 2. Mais dans 57 ans, on a dit la commune, à la commune Galema, on a quitté le Képaï. Nathan, voilà, ils sont ouverts, on a dit que ça. Voilà. Ce qu'on veut dire, c'est que les gars, on va dire que et c'est là que Baboka, village, Banchabuka, Bangombe, Bamboudi, tout ça. Tout le monde, surtout, va y avoir biloko. Voilà. Soit comme 15 heures et tout, et comme ça, il y a tout. Comment on peut sortir à Sombi, pas au Tchèque, à Tikaouka. Oui, bateau à Sombi. Ferro banana, ferro bango, il y a belé, na banyama. Ah ouais, ouais. Mais ce qu'on a l'époque, c'est pas la mastermind auto, on va embellir en haut. Oui, on va embellir en haut après. On va jamais de faire comme des Kénéké, qui n'a qu'à régler. Pas besoin de la batterie, qui n'a pas moins de temps. Voilà, à l'époque, ils ont boité. Ils ont boité. Comme nous, construction, c'est après, ah, on a ouais, après,
ezaka ra ezaka kende kabo. Ah ya. Voilà lelo pe commune ngai commune présidentielle donc au moins na mouvement ba tegisi pe bana moto apparemment ndi baza souté. Non, c'est pas côté. En tout cas tant ça ka oleka te. Le soir moni bato baza oleka ba pousse. Folele au moins na mo vidi mo ero ba mo smatananya. Ah, bah ouais, on va aller que faire la guisance. Hors de coach. Et puis il y a un bâti ba soda pour prendre ba kota. Ah, pe ba da soda ba za ko. Au moins ça za oleka mais bomete. Voilà. Est-ce que frontière les alliés? Frontière qui te mona ngalé mais ça côté to. Kuna. Et moi je dis que pas tout ça là. Non, so na mukongo ya ba bâtiment comme ça là. Frontière za kule. On est sur la ligne. Je pense qu'on est sur la ligne. Ngaliema. Ninataka kazaki ndio huko. Ropo, voilà. Ninataka na bana kitambo. Pour là, ni pour la quartier. Ah, on a habité. Bien habité. Ça joli cité. C'est ça joli cité. Parce que ba surprise ça. Comment on va prince vous va te boye okende wapi? Boye. Okende wapi? On route Matadi. So on a gare centrale au Koboti na banana. OK. Bon so Keboy. On commence soit aux zones, soit au Boudin Sabuka. So Keboy. Boudin ça on commence à ngombe. OK. Bon so Keboy ti gombe. Bon tu as ti gombe. Ti gombe. Ti gare centrale oyo. Route Matadi. Oui, banda gare centrale ti na banana. Toi qui t'as beau peser comme une moulette. Mais oui. Mais les locaux mouquet. Ah, les locaux mouquet. Voilà, très cher ami internaute, vous découvrez déjà comme la guitare. Moi je pense que ma place de tout tenir la guitare la première partie. Combien ouais? Tout ça qui est place bon. Parce que c'est genre tout commis, mais comme tout commis, magasin de communauté tout une place ni. Non, attends, hôpital, hôpital. Ah, hôpital de tout commis, tu vois? Nabi que attends moi c'est hôpital pour jouer la vie sur le tirabi en haut. Papa je remonte sur nos robes tes ali. Nous on ça va ndeko bana monde entier ne to faire de faire bango. Comme les gitambo, on a commune parmi comme mine, les première commune à notre ville de Kinshasa donc voilà. Tu peux pas parler de ça sur le gitambo. Voilà c'est ça. Tu peux pas parler de ça sur le gitambo. L'école à l'Ibosonam surtout. Et ça c'est les protestants, c'est les saltistes et ça là. La congrégation de Saint franciscaine, c'est Kitambo. Voilà. Maintenant, c'est un rap le jeune, on va me couper, on peut dire, on peut pas te mater. N'a pas de sens, n'a pas moto. Et me refaire tout le monde, calmer. La moto, c'est la Kawa. Propre, donc. Bah, coup de chapeau à notre président, parce que moi, regarde, on a fait ça bien. Donc, on fait ce meeting, on va bien, on va ordre. Voilà, c'est ça. Voilà, très cher ami internaute, vraiment des bandeli. Ils ont toujours TV et radio. Maintenant, on a tout chuté la vie. Deuxième partie, la vie. Première partie, les émissions Makassi, tu as la partie essentielle. Histoire venait avec Maki. Bon, consommer l'émission la vie. Puis deuxième partie, de se sacrifier qui est en haut. On a la place Oyo. Donc ça lui fait fort, il y a un na papa, ça pas beaucoup mais ça les fort le en juillet tout temps naie. Et nous là ça que tout ça pour nous se faire toujours. Et surtout dans qui tambo tu te rencontres plusieurs communes on notre quotidien pour nous c'est toujours la découverte. Déjà bon me bandaki, au telle émission, au like, au partager, au commenter en haut. Tant que ça leur bon on peut ça me force et on s'est découvert tout ko. Papa Jérôme m'a ça pendant le mot de la fin na yo ça nini. Et puis que to souci wana te no luko li super to solo ma ka ndezala. Na remercier bino wana ezaka ka keba tu soba komula biso histoire. Ma raconter biso histoire. Biso mo tu ba bibliothèque qui vivant. Notre moni de vivre yango. Parce que j'ai 82 ans na moni na yoko na yoko. Yango mukena zaki na ona pesi. Ça dépend de la poste na bino. Voilà. C'est comme ça, c'est bon, on a le bien soin dans la vie. Parce que maintenant, on fait cyclisme une école. Voilà. Tu vas tamboler. Le Belacabango, tu es une presse, journaliste. Pas batamboler. Le Belacabango, football. Voilà, voilà, c'est ça. Mais tennis, tu peux peut-être tennis avant l'indépendance. Voilà, voilà, c'est ça. On a ce peu de mingi, mais n'aime pas la soukaya, mais n'aime pas la soukate. Voilà, c'est ça. N'a pas la salle livre. Il y a mon étude na canal, il y a journaliste à quoi aider pour
point privé yango vivre ezali bende makoki exact voilà ok voilà pour la bandeko bazana besoin papa Jérôme vous contactez toujours El Mara de la Presse parce que papa za mutu moko to tike boete ya bandeko bana poto bana kitambo bokena bela poto kala a diaspora on a fait découvrir bino le kitambo ezaki na grâce ya papa o to zana ye toujours pas même personnalisé parti vous contactez toujours na plus 243 89 80 190 20 na répéter les sur plus 243 89 80 190 20 soki obengenga ozo papa Jérôme mbala moko mpona ba motivation ndenge ezalaka comme d'habitude ebite bambote mpe ezali te bambote na pese bino nyonso tu na ndenge to vie yo tanga te bino nyonso tu mbote no babotama no bazali no bakende mpo bakende bambote na bino ebele no baoyasi bambote na bino ebele. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, très chers amis internautes. Babon Abisso Bisso podcast. Antoine, je remercie toujours pour la confiance. Plus fidélité, vos personnages, toujours niveau sur ma télévision, ma téléphone, ma tablette, Sabino. On remercie nous, Babos, parce que la grâce n'a pas monné. La seule vie m'a découvert cette vidéo. Mon patron, mon boss, Maluna, mon boss, Yannick. Maluna, sans oublier aussi, mon boss, Jackie, la Londres. Papa, je remercie mon maman chérie. Maman, tu l'as monté en vos potos. Notre mère boss, maman Laura Chou, monté ma boss live. Sans oublier aussi, maman tous les quatre, maman m'a tout côté mis à mort. Pourquoi pas, même si on montre mon vieux cap pour les autres, pour moi, on est Britannique à temps depuis London. Sans oublier aussi mon vieux papier photo. Maman, tu sous mon vieux Afo Diabaka, on a monté maman Brigitte depuis Grenoble. Et pourquoi pas, on a fait ça monter dans ma grande famille aussi, ma famille Nialou. Maman, tu es belé na Gloria Gonda, la fille en couleur. Maman, tu es belé, tout pour soutenir El Mara de la Presse, na musique, na pembe, na ma motivation, na prière, na ma commentaire, na bino, maintenant, tu as commune à Kitambo, on te parlait sur découverte, te faire découvrir bino vraiment, ouais, bon moment, la commune à Kitambo. Tu reçois, on a tu reconnais toujours pour Manu, comme d'habitude, tu rencontres plusieurs communes, plusieurs quartiers, tu remets toujours une émission de reliée à Tiki à monter, très cher à l'internaute, ma bonne émission, Nazara toujours Nabino. J'étais passé, j'étais avec mon caméraman, Otto Tamola qui est vraiment les bannières de Souka. Josué Moumou, moi, en train de essence, lui aussi notre réalisateur. Il y a de ma salut, salut, soit Nzamé, de consommer toujours des émissions à Bisso. Bon, tu as toujours des émissions, tout ça, la plateforme et tout. On est sur TikTok, sur taper, il y a Bisso podcast, sur mon avis, sur s'abonner directement. On est sur Instagram, sur qui au petit, il y a Bisso podcast, on s'abonner, au moment avec les maps, on est directement dans notre chaîne. Il y a Bisso podcast dans YouTube. On s'abonne, pour se comment abonner à Bisso. On va nous la notification et on lance rapidement l'émission. On va tout vraiment dans le rabino makasi. Bon, congé toujours côté la Bisso. De ceux qui vont te merci pour la papa Jérôme. Nous pouvons faire découvrir le monde entier. On a besoin de la diaspora. On a besoin de la besoin. C'est un plaisir parce que on dit pas d'ailleurs. Et ça maman le coutaté. Osa papa mon voilà papa lui a pas le vanné papa Jérôme. Je dis grâce vraiment il y a remettre découvrir ça pour la connaissance. Pour moi merci sur la mon pied. Fiston Baptiste, parce que la grâce n'a eu la contact de papa Jérôme. Donc, papa n'a vu le théâtre. Qui t'a mon présence, Fiston, ça y est, à tout le monde, il va monter, mais ça parmi ma comédienne. Donc voilà, Mambo Tebele. Je aussi la Moukolomoro. Aussi la Moukolomoro, Mambo Tebele. Un caméraman, un gars, tu rejoins monter au coma. Pour nous jouer il y a moi, place où vraiment tu l'as cité. Pour nous faire découvrir toujours la meilleure chaîne, il y a découverte. Il y a ceux qui n'ont pas profité, ceux qui peinent dans les azonités, à la prochaine émission, quand moi je vous dis pas. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika tomuti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga kolobe ezate